Ce qu'on lingo chargé conteneur, on lingo somba TX, benga kadi. On a lingo somba amer, benga kadi. Wangler des oreillers, porte moko tokate porte, benga kadi. Oh Hyundai, oh Mitsubishi, oh Nissan, oh Prado, oh Evoque, kadi maza prêt. Bande konabiso nyonso na RDC mo. Oyo azana pusa atinda biloko na ye ekoma na kimia nyonso na Congo aleka na agence Winner Star oyo bureau ezali na République démocratique Mobutu soki boye awa bokozwa ba réservation na bino visa hôtel et puis batu bazali awa ou baza chargé ya kosunga bino pona kotambusa bino na mboka kosombisa bino ba marchandise na kokanga numéro na ngai ya téléphone ndeko akopesa yango ekozala wana pona mutu nyonso oyo alingi aya kosala conteneur na ye et pona baye oyo bayebi lolenga kosala conteneur te nga naza motangisi nakolakisa yo ndenge okosala ndenge okosala pe ndenge okoganye uza mutu asika oyebi te ndenge nini okoki kosala oyo basalaka conteneur ndenge nini bakakaka ndenge nini na kosomba eloko nini na kosala ndenge nini en tout cas wana eza musala na ngai disponible pour na kosala 19 ans d'expérience 19 ans na Dubai na mboka oyo kaka na domaine moko oyo ya kosombela batu biloko kotinda na koyamba batu basombi biloko batindi bote na balandi nyonso ya tokomi wapi na efsa bino keno toyaka na mesa o soki ya koloba ezali naza na courage ya koloba liboso na bino parce que tomoni seni alobi élection ezali moto nyonso o aza candidat amilengela moto nyonso o aza candidat amilengela pour ngai aza na expérience ya 2018 tant le président Félix alobi machine ou sans machine élection nde esika nazo s'appelle Didier Kiku bonga mara na kiseso étape ya liboso parti politique nyonso ebandi déjà kozwa ba document pour ba président de la République ne ba okende na seni ko déposer ba candidat na bango mais na ba parti nyonso ba komi kozwa lokasa pour partir de ko déposer bana limité bana nanou bana mososo bana mombele bana de bonhomme bozana wa bino yaya wa bino papa wa bino kulut wa bengami na kombo ya papa ama pena sepeli de bokomi ko benga déjà honorable pour bozana kondima qui a besoin de carte au boko sanctionner et sengali ko lukama tembela simanda papa mamote mote ndeko Fofana na ngota na caméra o s'adresser nan oza mwana ya wapi pe oza nani pe loko nini oye na tokomi wapi. Bon, merci ndeko Fofana na bandi bato mingi baza otala biso na etando ike ba biso tous les sous bakoki ko présenter parce que oyezamba nanga misatu na na plateau na yo. Merci d'abord. Ngai comme nanga Armand Mutombo naza notable ya commune Limité moi na Kisasa. Nazali cadre pe ya IDPS. Tshisekedi. Merci koyoka yo soko tali yo ka boye bato ba yebi kete. Moto wa salama masano ayiba na kata na forme nzoto. Oza moko dirija sport ou dirija kabilengi lobi tango tozolongo na pasteur Claude Kabundo Alessa alobaki ngai nazo soutenir RDC na Gabon RDC ko gagner 2-0 tango lumu mba opesa e bible aboyi ko kota na mutu aliba yelanga munduki na ngaba yelanga bible ngana bengi lumu papa lobi RDC ko gagner 2-0 nino kiko loba komona penda match lobby omoni biso doza
sportif, toza ba encadreur, ya toza ba dirigeant sportif na kati na mboko yo. Omoni football ezara na couleur te. Football ezara sport nyonso ezara na elengi moko, ezara pe na elongi moko te. Nenge tokoma komemela football na biso ezate nenge football ezalaki. Eza nenge te masano ezalaki. Tokoma kolinga kolatisa image ya masano, image ya politique. Donc tango zo simba te, tozo latisa yango muto moko. Mais na kolinga pe lokola pe simbi, tozongisela yango mutu wana. Yango nazo pesa merci na mokonzi mboka parce que oui pele baza ili boso ya télévision. Lobby aza sportif munene. Aza sportif munene abeta pe ndembo. Aza pe mwana kina solo. Donc nazo pesa merci parce qu'elle m'a quitté malgré batu lobaki mingi mais a telemaki a encouragé ba jeune na biso ba keli boso a motiver ki bango sous plus au-delà de motivation ezali motivation normale a bakisa ke pakola misu likolo na bénédiction ba umbu na nzambe na bandio moko lobi mosel na nzambe o biso to bangaka o biso to tosaka o alobaka maloba utare pa nzambe apambolaki pe bango apesaki pronostic na ekokisamaki biso to kumisika nzambe to sepelaki parce que sengwane comme zonga na mitema na bato papa Armand ndeko seni alobi ekita emata élection nayambi yango maboka kofongwama parce que bato mingi bandaki koreve bato mingi bazali na distraction bakanisaki kaka tozalaka na ntango ya banégociation tozalaka na ntango ya masolo tozalaka na ntango ya tokobengana na pokwa tobengai na butu lobi na ntongo gouvernement d'union nationale ebimi tobakisi susu 2 ans te tozolakisa na bato ke biso bato oyo toyebi korespecte mibeko toyebi korespecte peuple oyo apesaki biso mandat 5 ans oyo toza kosalela ye yango wana tokokisi volonté ya peuple toboyi nungu ekota na mboka bakreye bamasolo lukuta bakreye mo bamini rébellion lukuta mpona komema biso na table ya négociation toyebi te biso tokende élection na banzi na maloba ya mokonzi ya mboka ye mosala ezalaki nini kofinanse seni azala na makoki ya koorganize élection ya kosécurize élection na banzi yango mpe ezosalema bato bazelaki négociation bato bazelaka kaka bazala baministre ya banégociation baéchoué oyo bapreparaki élection te baéchoué tozokende élection. Papa Armand, est-ce que vous avez une base? Pour que vous ayez une élection en 2011, une élection en 2006, une élection en 2018, tout le monde qui a un moment militaire, au cas où, vous avez une carte d'électeur. Une église qui a une machine à Izali. Une population qui a une hôtel qui a une machine. Est-ce que vous avez une base? Ndeko Fofana, na bandi, bao bayebi biso, ope baza komona biso na terrain, toza na base. Biso toza na base ya kolobate, mais toza na base ya réalité, bato baza sima na biso. Autant que tolobi baza koyoka, pe baza kotindika biso to kende liboso. Toza na base parce que tovandaka na bango, tolamukaka na bango, toza na bango elongo. Koyoka yo, ya tout yo attaque chrétien, toza na RDC pays laïque. L'église est yélé. Les lobes en Nzambe ba telemi. Yango mona kilobi présence. Ya moto nyonso assemble la kaiba ka place na telemi Nzambe azananga. Ndenge yo zawana Nzambe azana yo alingi penda makambozo sala pe bazawana bazo motiver oza na faiblesse. Nde maman na biso Adel Kainda. Sali message mbala ya yambo. Ya komona basali Nzambe basangana. À l'époque, maman Olive, à sala veille dans stade de martyrs. Banganga Nzambe basangana te. Baba ikutu baba to akibangise bakoya, mais lobby nazaki ne sengo. Ya komona Claude Kabundu ale sazo kota, bato yakibangise sazo beta fafa. Ya komona papa na biso Godin Poi akoti, bato tata onda bazo yemba. Ina moni no lenge papa na biso walo akoti, ozomona kena koto bato abima bazo yemba. Et salamate na Congo. Le lobby pendeza qui victoire. Ba lobby ba papa tout rôle ba kobimisa ya bango bana. Ndenge yo centre de réveil. Oui kama makana Claude Kabundu alesa.
baza fier na kilasi papa matanga aza déterminé ya kozala candidat ngo okozala na Kikwiti na Sankuru na Diera na Aru na Lisala na Angenga to na Bokute pa batuse alonga na lingi oyebisa bana Nzambe okozala candidat wapi omoni na pesio susu merci omoni élection oyo ezala banje moko makasi ezala makambo ebele ebombani mpe nsima na yango esengeli biso bana na Nzambe totelema mpo tocontraindre baaction mosusu ya diable oyo eza koya mpona kokonza mboka na biso mpona kokonza monde entier omoni baaction moko elekanaki na réseaux sociaux ezalaki mpe vrai oyo elekanaki na Lubumbashi entreprise minière moko ayi kodistribue bakit moko mpona bahomosexuel alobi ke ayebaki yango te ayi koseskize epai ya gouverneur ya province omoni baaction wana eza bainterpellation mpona biso pour que biso bana na Nzambe totelema tokota na baensemble wana mpo todéfendre aussi kombo ya Jésus-Christ mpo todéfendre aussi bavaleur oyo eza kati na Bible mpo lelo oyo soki bavote baloi neti ya bahomosexualité bareconnaitre yango na mboka na biso omoni déjà vie na biso bomoto na biso bokoko na bokoko mpe na bomoto totie andeo ya makambo Nzambe moi bavaleur wana tokoperdre yango esengeli biso bana na Nzambe tokota lelo na masolo wana mpona kocontraindre déjà baaction wana oyo eza kose pointe na horizon oyo ekoya lobi esengeli biso tozala place ya masolo wana mpona komona vision ya sika ya kokamba mboka yango moni meme mokonzi ya mboka adediaki mboka na maboko na Nzambe ntango adedie mboka na maboko na Nzambe edejuaki makambo boni eza na moto alobaki biloko wana initiateur nango ezalaki moto na Nzambe le ministre de la Défense évangéliste Claude Kabundu Alessa oyo lelo Nzambe abakiseli esu na manto na mapeka na ye azwi su charge mosusu ekouta epai na Nzambe. Donc il faut biso tokota na masolo wana mpona kocontraindre baaction ya diable oyebi baaction boni na 4 ans utsoleka oyo bangai batante bomo ya chef de l'État mais soki Nzambe te mais lelo tonga tokota na matanga mosusu yango bana ya Kisasa biso totelemi ngai oyo moko na bino moto na Nzambe mo Kristo ndimela Yesu comme mokonzi mpe mobikisi na ye tokotelema na commune ya Limete en tant que chrétien candidat na commune ya Limete tokotelema tokopostuler na députation provinciale tokozala bongo na commune ya Limete po to défendre ba vertu na biso po to défendre ville ya Kinshasa po to défendre commune na biso ya Limete parce que biso toza bato to botami na Kisasa to botami na Limete to koli na Limete donc toko kolinga te nyonso ekende. Est-ce que vous avez la bénédiction ya Claude Kabundu Alessa? Naza la bénédiction momu na Nzambe nayebi esala inga sengo moko il y a 2 semaines passées abenga honorable donc c'est-à-dire tant mosali na Nzambe abengi yo na kombo wana nayambi bénédiction wana nayebi papa kende naza la bénédiction na ye mpe ya bana nyonso ya Nzambe ya centre de réveil naza la bénédiction na bango. Merci na Claude Kabundu Alessa ndenge basali ya Nzambe barespecta bango na Ghana na Nigeria na Amérique baza na oa bango na Kenya ndepe Congolais bazalaka fier bana Limete bana Mosos force du progrès force des facifs jeunesse à UDPS Ligue des femmes na banza kelelo retour ya Augustin Kabuya mona buti moto auti na parlement debout moto auti na jeunesse moto auti na ligue moto auti na cellule lelo amati aza liboso ya UDPS ezalaki kala libanda bazokende ti lelo ekomi na ba réunion ya ba parti UDPS eza considéré ya komona Augustin Kabuya alongwe Kinshasa azokende ko représenter parti pour baza parti socialiste balobi lelo na 17h na aéroport Anjil
bazo kende koyamba président ya France te, bazo kende koyamba représentant ya Amérique te, mais représentant ya UDPS. Jeunesse ebo kende ebele. Naza lelo ba pe so gise kabuya te. Mais eza ta na ye. Kolobele eza ko za porte-parole na ye te. Mais eza information. C'est ça aussi. Journaliste engagé eza ko zo information. Yo tango yogi communiquer wana attaque mon na UDPS. Eza ndenge ni. Non, eza esengo, eza ba valeur oyo batei biso na UDPS na BC Kandé, papa na biso Etienne Tshisekedi, de heureuse mémoire. Lelo yo mongongo ya pelisaki, lelo ekomo yo ka na monde entier, ekomo yo ka na partout, lelo yo CG na biso Augustin Kabuya, aza lelo vice-président ya ba association nyonso ya ba parti socialiste nyonso ya monde. Donc Aouti peut représenter Azaki na Niger en tant que premier vice-président de ma parti socialiste. Donc ils ont honneur ou ils élu nommé te non élu copté te copté biso na IDPS baté biso copté baté biso kaniaka te. Donc Azali moto Azako défendre ba idéologie et ma père fondateur à IDPS ba idéologie à Etienne Tshisekedi yango wana valeur ya IDPS ezako yeba partout dans le monde entier. Nous avons souhaité retour et l'âme dans ma belle bakoko na parce que semaine ezali semaine moko décisif musala makasi za rozeye na mboka tango za koya azomemela biso pe maloba kitoko. Merci. Papa ma na ebi limité. Ils ont 3 sièges. Na élection uti goleka ezali ka toujours IDPS vainqueur. Ezali na mona mboka jekoko mulumba. Azagutu na azaki na boloko. Mais abimisa pe député mususu ya mwasi 3e siège et qui n'est pas papa na biso mbozi wa mbozi. Papa, est-ce que vous avez pena na base na limité? Omoni commune net limité soko za na base te oyebo tia lokolo te ko meka kutu ko poussa la pembe na bato na ti. Biso toza na message, toza na base na limité ou ba sali biso confiance. O ba telemi ba lobi biso siko to accompagner yo. Ozomona tant tozo ko kita na ba base. Tant to te ko za na ndanu, tozo ka message moko. Ko trahir biso te, biso to sali o confiance. Parce que ndanu ezali place à ba beau-frère. Ba pesi biso confiance. Tant to bandi to ye ko zonga na salongo. Place biso place to vandeli. Ba maman, bilenge, ba papa, ba pesi biso sous confiance. Ba obi na biso, yonde mwana na biso. Yondo ko défendre biso. Yondo ko lobela biso. Tala lelo quartier Salongo, quartier zaki répité kitoko. Pona okote na Salongo, place okote za soute. Muta ko lobela biso ezali yo. Nandanu, même chanson. Samedi otoza na Mombele le 24. Ba ko yambanga epa basali na Nzambe nyonso ya Mombele. Donc tozali na liloba o toza ko tambola na yango na mososo ndenge moko partout o toza ko kita baza ko loba na biso langage moko. Dernièrement toute ko sala su musala moko ya makasi ya ko kire poids lourd mobimana tozali na ba jeune o ba ko soutenir biso to yebi ko pesa to mbongo te. To yebi ko corrompre batu te. So ba tu baza na vision na biso te ba ko accompagner biso na musala na te. Mais ba accompagner biso parce que ba yoka ki mot d'ordre to lobi tozo kota na elanga bosoto et memara malaria ngungi avant na place bosoto ezali to rozelate gouverneur to rozelate bourgmestre osala la biso musala au moment où to ko kima salité na bosoto wana to sala ki musala na bato wana na bilenge na ba mama na banzi okotala ngo na bilili. Batu nyonso baki basali musala parce baza na confiance na biso. Na cadre ya ko soutenir vision ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokolo ya le 17 mai 2023,
natif ya Limete, le véritable patriote mwana yali kinda kaka ndenge babenga kaye na commune ya Limete, Armand Mutombo, elongo na famille biologique na ye, na ba membre ya parti politique IDPS, bayebaki bongo na kozwa suwe makasi ya koyeba kosala ba tirage na ba caniveau pe kotia bopeto kobanda na pont ya Matete tout au long ya route poids lourd. Ndeko nanga ndimela ngai ndenge ozali komona na bilili aboyaki kotika ya yebana bazala na se ya climatiseur kasi babimaki na balabala na cadre ya soutenir idéologie ya mokambi ya ekolo ya Congo pona koyeba bongo na kotia bopeto awa na commune ya Limete. Na cadre ya mobilisation ya ko redynamiser ba activité na biso sur terrain. Kolandisama na message ya secrétaire général o apesaki biso il faut tout monde na sur terrain. Na yango biso batalimete tozaki fier ya kozala accompagner na leader moko munene o to tambola naye na kati na commune ya Limete. Ndeko na biso Diabanza o ya kosimba masolo na cadre ya députation nationale. Aiko visiter biso na musala toza kosala. Eza pe fierté pour la biso, pe pour représenter bato à Limete que Diabanza zana bango ensemble. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nga na ena famille nanga, toye ko pesa ko laksane ezaleli malamu. Oyo peuple la ko sala, propriété 4 na Libota, propriété 4 na Avenue. Yango toye ko sala musala ensemble. Tant que mon ba geste aboé, eza ba geste ils ont encouragé. Parce que o eza malaria, to vivana malaria. Certes, ils ont une autorité, mais c'est important aussi. Biso, en tant que Bavandi à Kotoyo, de sensibiliser à Batou na makambo et tali propriété. Et je crois que nous sommes lobby na compte limité, ameka kobunda pour la salubrité, c'est quelque chose de très très encourageant. Et dans les jours à venir, c'est sûr, dans l'Assemblée provinciale, il doit y avoir des édits. Ils ont une logique, yako subventionner batoyo bazo meka par eux-mêmes ya koyela batu bopeto. Donc makamba boye ya sensibilité ozo kende na députation papa ngaza na limité ngaza na révolution pour le moment moyibi moko banda na 7e mairie ozu révolution ozu éléphant ozu tropique na ebisio ba jeune moko na tongo à partir à 16h 17h 18h moyibi ya moto bazo boto la bato ba moto bazo boto la bato ba sac insécurité na Kinshasa limité place sur la benga résidentielle le penda elati ndoto ya solo parce que moi na limité à la prison de la République oh ba église ezo pepa ba toilette na sana image église moi na limité ba fongoli penda dal ma toilette ezo kota na terrasse na 0 heure et gêner bato tina bimi libanda na filmer limete wapi oyo zo kindi député otali penda bien omoni Ndeko Fofana toyaka na politique te po totala bato po tolula bato na bandi biso tozwa formation ya Etienne Tshisekedi to bandi na IDPS na bomwana na biso petit tokomi lelo nde tosali politique oyo ya bibamba o bato bamemeli biso yango nde sambwisi biso bayebi ke tant tozokola soki babi na mwana aza na politique mabe seke mwana aza muta lokuta moto aza na politique mabe donc bazosangisa politique na lokuta so balingi babenga yo oza muta lokuta babino oza na politique ya mabe o biso toza na vision wana te ya politique wana ya lokuta nakomona ndenge biso tokoleli nakomona ndenge tovandi na Kisasa oyo na ndenge toza kokoma ndenge tokomi lelo oyo ba valeur bo moto eza lisusu te soko tali bo moto valeur eza lisusu te lelo tokomi na ba mire eza clôturé mais liboso tozali na ba parcelle et ba mire eza clôturé te même na limité résidentiel wana eza plus ba fleur hein
bafleur ozoka sola bafleur azoka sola bafleur à côté Etienne Tshisekedi na de mapango moko ansoko leki na ba 19h ozoka na solo parfait penda ya bafleur donc ozomona bomoto pe ba valeur ezalaki 4 na limité moto afin na limité ba yebi kazali moto na bwania. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a détruit la jeunesse. Biso toye na pensée nanu ya ko encadrer jeunesse. Parce que les jeunesse ceux qui t'ont récupéré été et ça sera une grande bombe à retardement plus tard na mboka na biso. Différence c'est que kozala ya yo na ba député élu en 2018 pour qui c'est ça ko kufa. Na yebiso ke na limité résidentiel église ne besoin un centre de réveil wana. Pasteur makoki ya ko pepa wese église ezati. Ba fongoli dal na 0 solo na révolution. Omoni makambo eza koleka na Kisasa eza kolekisa eza ekomi na kobangisa biso. Bandeko na biso basali musala tozobetela bango maboko. Mozomona mboka o ezangi ba valeur eza susu mboka te. Eza lisusu mboka te. Na banzela ko kababila ma ko kabela batuba mapa eza problème la masuba na eza problème te mais ba valeur bon moto est-ce que toza suna bon moto wana na Kisasa o toza suna ba valeur o tozaki nango ta biso tozotanga na Gombe tomati Sotraz papa akoti na bis hôtel aza papa abotinga hôtel mi otikeli place est-ce que toza suna ba valeur wana ba place des évoluants moto azo suba plein toza susu na bo moto wana donc biso tozo ya na makanisi ya kobongisa na makanisi ya kobongisa place ekufaki bo moto wana surtout na jeunesse parce que ba jeune na biso tala ba komi lelo ko côté la batu ko yiba batu koyibe changer forme comme na ba moto koyibe changer forme comme na ba taxi donc tout ça parce que jeunesse soit dans un encadrement jeunesse soit dans un muta kolobelaye azangi muta ko défendre bravo na chef de l'état na gratuité d'enseignement à salaki à mettre en application eza ko récupérer na bano bazana niveau assez bazongi la classe bravo na ye. Il fallait aya poto mona biloko mais esengel la biso toza ba koliti na ye to accompagner na o etikali koyoka yo na limota la caméra limité na combien de quartiers pe ba action nini o sali na limité na ba quartier limité o yo moko tali ke ngai penda mutombo attaque mona limité. Dans un notable à limiter au les tiens c'est que parce que c'est du cas il a quitté Ngiri comme il n'a afandi le quoi limiter ça te on va bien un notable va bien un moto notable et ça na musulman mais aba mikolo o sengelo aux alesika moko sengelo aux en adresse bato ba banda ko toka ka cheyo sa audience de batali comportement mais il faut ça la peine moi si o a correspondre na ba vision mobile zanango. Et on a fait ça conseil na ba politicien. So on a moi si à malamu te aux a politicien te. Parce que moi si na politique a joué Carole. Nanda wa politicien moi ça quand kelongité. Ndako o a politicien faut na moi so za rassembleur. Ndako a politicien et faut za mama penda oyo so ko komi na une sika abe bisa kelongité. So la moni mona moko azozanga ta couche mama et femme mayata. So la moni mona moko salité wani na mona maman Angèle. Moi si a Claude Kabundu Alessa. Asala ka makambo ko lika même mobali. Yango ba loba ke no mobali nyonso o akuta na moi si ya malamu. Azala na paradis na maboko na ye. Papa na limité. Ba action nini o sali oh yo moko otali ke na koki kokende na candidature na limité. Omoni radio te. Bon, omona babilili ba makambo toza ko sala na makanisho toza nango population wana yango ne balingi biso.
ayaki na masolo lokola mwana ya libota na kati ya ndako na ye na susi oyo azalaka na yango lokola patriote ya solo. Armand Mutombo, mwana oyo abotami bongo na commune ya Limete, akoli kuna na yango ayebaki bongo na kosala prise de contact na quartier na ye ya Ndanu kuna na commune ya Limete, epai wapi ayebaki na kosolola na ba notable nyonso ya quartier oyo pe ya commune mobimba ya Limete. Masolo ebetamaki kitoko entre ndeko Armand Mutombo, l'espoir ya commune ya Limete, epai wapi ayebaki na kosolola na bandeko na ye ke na maponami ya 2023 na mois ya décembre oyo yepe azali lokola candidat député. Na ye na quartier nanga pour osola na bandeko nanga tolongo na couvert politique to osola en famille. Mais epesi mpe mpasi mingi ndenge tokolaki na ndenge quartier komi eza mpasi mingi yango naye koconscientize bango tosola na bango bapesa biso confiance biso bana na bango mpo lobi biso bana oyo nde tokolobela bango yango masolo ezalaki plus en famille mpona koconscientize yanga bandeko koconscientize yanga famille yango naye kosola biso toza plus na encadrement ya jeunesse. Toza plus d'encadrement la femme veuve. Et l'équipe moto akabaka bilamba. Pour maman veuve bakanga ega ndoki. Mais yo pousse na pembeni na bango, il a kana bango. Oui, toza bango bateka ka voiter. Oui, toza plus d'encadrement ya ba jeune. Toza plus d'encadrement ya maman veuve. Ba maman ya biso na bandi le 30 juin. Tozala na milulu moko munene. Na ba maman veuve ya quartier Salongo. Et premier samedi à mois de juillet, Torozala na elongo na ba maman ya Ndanu. Ba maman veuve ya Ndanu o bateka ka mapa. Parce que o yanga maman ateka mapa pour le lo pe tozala ninge tozala lelo. Pour la ta veste. Pour la ta veste yo maman nanga ateka ka mapa. Abimara na 5h du matin, akerozo mapa Kovo, akerozo mapa Ipak. Yango wana Tokozongela ba maman wana le 30 juin. Tokozongela ba maman wana premier samedi à mois de juillet. Pour na repesa bango merci. Merci wana eza na ba façon belé. Merci wana eza na ba ndenge belé. Donc to bandi na ba maman ya Salongo na ba maman ya Ndanu. Tokozana na bango le 30 juin pe na premier samedi à mois de juillet. Pour to pesa ba maman ma pana merci. Te sa bango ko bima na bino tongo ezaki pambate. Yango lelo biso to telemi pona ko défendre bino pona ko défendre nenge limité zalaka kala tango zo bima 5h okezo mapa na tongo oyeko teka na 6h pour muta déranger ote lelo ba maman na biso ba komo banga même ko bima na 5h du matin pona que nous mapa parce que bana wana ba ko kale bango ba ko botola ye ata deux baga mapo azanango pona ko teka donc yango to ko encourager ba maman wana le 30 na le 7. Oye koya toza na milulu mususu ya minene tokosala pona encadrer ba jeune. Toza na association moko oyo ezali les amis ya Armand Mutombo. Donc tokosola na ba jeune nyonso na Limete pona koyeba neni tokoko orienter bango. Omoni nyonso ebandaka na mutu. Po mwana yiba, po mutu asala mabe nyonso ebandaka na mutu. Donc nous devons d'abord commencer par travailler mutu ya bana na biso. Ko travailler mutu ya bandeko na biso ko yebisa bango na moi commerce muke so bando sala ta cirage ozui nini moko ya cirage obandi ko bomba lobi ko koma mutu na bag moko ya mapa so obandi ko teka lobi ko koma mutu. Donc nous devons makanisi na biso ezanini to mema bango na nzela po bazala bato na kati na société bakoma utile na société. So mutu azobima na tongo azongi na pokwa atikata mbongo Rolia Thompson a commis responsable. Mais so mutu avandi ye moko ko banda tongo tipokwa azozela ndeko Fofana leka pa benge presse pa kabele 10 000 pa kabele 1000 francs au aider ndeko wana te. C'est ce que nous sommes en train de faire dans cette société. Pour na roisa moni machete oyo lobi pe okoka mutu mususu a papi papa na yo
okolela to kosepela. Donc il faut ozala utile na société pour que lobby ozala moto. Ba oyo bazana mitu facile to encadrer bango na katna métier moko na orientation ya kosala musala moko songolo ya maboko pour que lobby azala pe utile na société. Tozala ba biloko ebele toko kolakisa bango neni bako kosala ba jus, neni bako kosala ba insecticide oyo local, hein? Neni bako kosala mapa, neni bako ko ba boulanger, tozala ba formation ebele oyo toko accompagner bana oyo bazala pe bato kat na société. Au lieu ya komemela bango ba polo, au lieu ya komemela bango ba 1000 francs, ba 2000 francs. Aza okaba soso na campagne. Aza okaba loso na campagne. Donc tolingi to rendre bango utile na société parce que lobby ba mekape ko sala musala esika moko. Papa Armand aza moko na kati ya INPP bato balingi bayeba présence ya Claude Kabundu Alisa na stade de Martyr. Bozo kende na stade ko sala nini. Ezalaka bien kozwa information na source. Merci Ndeko Fofana. Omoni tozoke na stade en premier lieu ezali kolandisama ya maloba ya nkolo. Au Bible lobby, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Donc ezali maloba o Yesu Christ apesaki biso tokende tokomisa bato nyonso ba disciple na ye. To nimisa batu Yesu ba ndima Yesu na ko mokonzi pe mobikisi na biso. Première action o tozanango ezali évangélisation. Quand na évangélisation wana Bible lobi na biso nini? Elobi na biso ezalaka feti munene na lola soki moto moko abongwami. Donc moto azaki moto na masumu, moto azaki mopagano abongwami ezalaka feti munene na lola. Donc biso tozako kende stade de martyr wana pona mutu moko. Mutu wana ayeba Yesu Christ. Mutu wana andimela Yesu. Na bandi na T3 eleki tomonaka bato bandimeli Yesu. O tozana bango tilelo. Tozana mwana moko azalaka shege. Nzamba abengi ye. Na triomphal. Na triomphal. Bakangi na ye photo lobi. Voilà. Nzamba abengi ye. Photo na ye yango wana. Lelo mwana na bandi comme na 6e azosala examen d'état. Aza pe na voiture na ye. Voilà. O bapesaka promesse azokumba mutu. Ozomona. Donc toke koluka mutu moko. Eza engagement wale sa zoka. Toke koluka mutu moko mutu na yeba Yesu. Wana nde sengo na biso. Wana nde sengo ya papa na biso aye ko accomplir mission na ye en tant que évangéliste. Yango tozoki na stade de martyr. Place to sanganaka. Babi wo sa appelle délivrance mamoko ya élection. Tozoki ndoko sambela. Na ko sambela na tozoki ndeko tika pe mboka na maboko na Nzambe. Nzambe wana kamba élection. Nzambe wana kamba mboka po kimi ezala. Parce que bato baza koloba pe mabe batiki koloba mabe te po na mboka. Toko sambela po na mboka. Na bandi dernièrement monaki papa akenaki na stade de martyr, Nzambe a révélé ki ye katina terrain wana na milieu. Na centre. Balona biloko wana moto moko mabe bimaka wana akenaki ko neutraliser force wana. Le place où ça gumbami maman Angèle. Agumbami. Azo sambe. Ba sambeli, ba neutraliser force wana ezagi ya mabe nesika wana. Donc les 14 tozako benga bana na Nzambe. Baya na veille de prière wana. Baya na veille de prière wana. Nzambe na biso akozala au rendez-vous. Nzambe na walesa akozala au rendez-vous. Papa na biso abimaka pamba te. Soka bimi seke Nzambe atindi ye kende. Kende koloba. Koloba lelo ezali Jésus-Christ notre bannière de victoire. Donc Yesu ne protection na biso. Yesu ne solution na biso. Yesu ne elonga na biso. Donc yango esengeto ya le 14 juillet na stade de martyr à partir déjà à 16h 17h batoro banoromi côté la bango 20h milou le bandi. Merci papa Armand les aki journée na yo o ngai na tuni yote oyo olingaki oloba oyo eza na mutema na o oyo kikolobela bana nanu bana ya limete bana ya mososo bana ya mombele bana ya pakajuma bana ya kingabwa bana ya grand monde.
nazolobela bana limete tobani na bana salongo tobani na bana ndanu tobani na bana zala toke na mombele toke na paka juma toke na mososo toke na kingabwa nyonso grand monde na se bango nyonso toye na limete résidentiel pe na limete industriel naye koyebisa bango naza koya kosololaka na bango na base na bango nazosololaka na bango na bakartier na bango mpo na koyoka bango mpe mpo na lobi tolobela bango naza koyebisa bango nini ndeko na bango yeyo oyo ayebi limete oyo avandaka na bango oyo lobi akodefendre bango batia biso maboko batindika biso pour que lobi tozwa makasi ya kodefendre bango na kati na ville oyo ya Kinshasa pour que limete na biso ezonga ndenge ezalaki ekende liboso lelo oyo soki biso oyo toza mibale misato ya kolobela limete wana ekotelema bapesa biso confiance lobi limete kozala malamu lobi limete kozala kitoko. Merci. Ils allaient bien comme en avion, mais hôtesse à lobby que non, dans 5 minutes, 3 minutes, atterrissage. Ande na Soukisi, ceux qui ont lingo qui de Dubaï, ceux qui ont lingo chargé conteneur. Luka Monamboka Kadim. Nde bozo mona na émission, na ebandeli, ils ont un sport publicité na Dubaï. Bazami balé, bazami sa tout. Ingratitude de mabi. Lelo bao baza o baza pour se na ikadi mabim. To ba signe de temps. Bato tout baza bato ya kofingati. Bato tout baza bato ya kocholati. Botu na bato ba finga président Félix. Aza na diplôme te. Ateka pizza. Lelo bazui misala et pas moto ateka pizza te. Ba finga ya tangate. Mais ngai penge Fofana. Moto ali boso ya kolakisa mission tumba. Voilà président Félix na Béatrice. Toye Belangonga. Merci na pasteur Félix Sombo. Merci na PDG Edox Dieka. Na Mwamba. Merci na Okito Panda Chalana Lukapa. Chez Djonga na Paris. Mama Coco. Est-ce qu'il y a Kosi? Merci na Marc Yamoukoy. PDG Edox Dieka. Est-ce qu'il y a Tokosi? Merci.